Et à 500 000 de Bungaki. Même de Konanga, pour n'a 500 000, il faut que Mipiko ait à 5 millions. Comme ça, moi, je n'ai pas de dégré. Moi, je n'ai 500 000 à l'Union. Donc, et pas si les gens à la banque, ceux qui ont côté, les gens à la banque, au moni, basala ba mwanda kumobimba etonda bambon dès qu'on a moins à 500 000. Donc problème de yangoana batangi scoop RDC mais balandi scoop RDC te batika lindengwana bakomi kokanga ba journaliste Okozwa est condamné en liberté provisoire au commissaire premier ministre. Quand il va PGR, PGR est habitué au louer le bidi. Si Balafala qui n'a pas représenté, il va PGR chaque mois. Parce qu'il est en liberté provisoire. Il y a un salaire rappel. Ce qui nous a FCC, bah on le document. Arrosons à bolo, on est à miel, soit tangé au pangus, même côté chez Obima. Peter Tiani ou azana entreprise, ou azana père de famille, azana adresse au Yebani. Mais bon, on a rejoint le quoi rebelle, bon, on a rejoint le quoi un malfrat, le quoi un criminel, même à taba ADF dans nous la Est, n'habite sur la soie bongo bongo. Bah rejoint procédure et Yebanité, juge naturel, il y a journaliste, et zalanini, to Yebanité. Bola mukala tongo journaliste azana aner, bola mukazana demia, bola mukazana makala, bola mukazana parquet, naninde fois sambisa journaliste. Mama kopa kaso eloko ibami, so bambi kopo na nzoto bato kopo so ekangami yo, babite yo. Tango mama kopo koti na ndako chibala, abamba mwana beta kopo kangi mwana. Disolo wana ya kwa lukasa wana, so PRDC ekomia. Bite tangi tama monya ngwa yebite ndeko na biso, scoop PRDC ba makambo. Yeba bimisi yango epana. Chibala, quand tu as droit de réponse, ça le bataille le bataille, il y a comme un pomba. Il y a un peu de son encore élément. Chibala, tu as passi. Vision Plus TV, l'excellence et la rapidité. Bandeko Balandi à Vision Plus TV, bonjour ou bonsoir selon l'heure à laquelle Bolandi Bisso pour nous symbole la question d'actualité. Bongo Lelo, 3 jours déjà depuis arrestation, il y a moi Namboka Peter Tiani, Lelo ba journaliste et ba marchaki bongo. Donc on met un peu que soit na bana Mboka auto sana bango. Moi na ko le pang mbote. Mbote ndego. Ndego liaison d'abord Lelo aujourd'hui, ce qui Lelo bon marché objectif nango za yakineni. Ezaki a koluka obtenir libération à Peter Tiani, azonga en liberté. Alors, est-ce qu'il y a violation d'abord au bazali qu'on reprochait les lots? Est-ce qu'il y a violation par na terme d'abord il y a Moussala na déontologie? Te et là comment que ça na katite? D'abord Peter Tiani ezaka ke azaki mutu moko azalaki ko gêner bato. Ce que tali makambo Peter Tiani, il n'est ni de près ni de loin. Ce qui a okaki ko zala na responsabilité, eza responsabilité babeni la responsabilité civile. Parce qu'il y a Mokolo, le vrai journal. Mais sur le plan pénal, il n'a pas de responsabilité. Parce qu'il a signé un papier wanate, a commenté un côté. Même alors, ceux qui ont landé les mains wana, ndenge déontologie journalistique et kosenga, ceux qui ont les informations à Moninga, tanga kombo na yé. Rédaction à Peter Tiani, toi un vrai journal, balobi, scoop RDC, ndemu to pesi. Information à 400 000 et Bungaki et pas Chibala. Policier mongo alobi nangate. Bozo bosana ka 100 000 et à 500 000 de Bungaki. Même de konanga pona ba 500 000. Il faut que Mipiko ait à 5 millions. Comme ça moi na yeka ko dégrainer moi na okota 500 000 à l'Union. Donc et pas Chibala les na banque ceux qui au koti et na ba mongo ba tiaka na omoni basala ba mwanda kumobimba etonda. Bambon, dès qu'on a moins à 500 000. Donc, problème de Yangoan, batangi scoop RDC, mais balandi scoop RDC, batika lindengwana, bakomi kokanga ba journaliste. Et puis, Nathalie Si, directeur de cabinet, l'avocat général, révérend Joseph Nsabwa, Nathalie Si est dans lobby papa. Biso to sala lisumunin. Invitation batinde la gabisote. Convocation batinde la gate. Mandat de comparution batinde la gate. Mbala mongo kaka, mandat d'amener. Donc, je pense que ceux qui sont civilement responsables, Azali vraiment reproché indirectement dans Kambongo. Mais pourquoi est-ce qu'il y a instrumentalisation dans Makambo et adossé à Peter Tiani? Yoka eloko na la kis na ABC directeur de cabinet, l'avocat général. Na lobi na boloko na makala ngana zaki na makala. Batu nyonso bazalaka
parmi toutes les couches à Congolais, au kokuta musicien, tozaki na leki nanga yoyo, babenge nani, Bercy soki Bercy. Na mona kaye kuna, au kokuta ba magistrat, na mona ki quelques magistrats, ba militaire wana kutu tolobate, ba politicien okolobate, mais bato bakangaka na mboko, eza ba membre ya gouvernement. Bakangaka bangote na ba gouverneur. Donc bakangaka bangote na tuni na lobby. Est-ce que c'est parce que bango baza ba santu a lobby te? Ba loi ndenge basalela, ba yaya wana baza mayeli. Bacha ba loi bacha bakale pona okanga mutu. Trop de conditions. Yango moni tozo kanga bangote, ba miyibi baza ebele kuna, mais moyen bakanga bango ezate parce que ba se prépara déjà namo. Alors, dernière question, Ezali Oyeba aujourd'hui, tant que Ezali Koloba quand même, moralité, question morale, tant que le ministre a mbongo ebele bongo 400 000 et pas nezara nango bankité. Est-ce que audit moro ekoko sale maté au moins koyeba comment est-ce que Makamboni Ezali koleka pa na ye a commissaire banque kuna toni na parquet général de la République awa na habité soki bakomi ko benga ngo ndenge nini parce que même procureur a comme procureur près la cour de cassation. Awa bayebisi biso que omoni ndenge ezaboy ba information ebele to landa kabino tongo midi poko ngalo bina ngatango koti na pesi yo mbote neni na pesi yo mbote na kombo na yo ebinga tenga na ebio to landa kabino pe to zwaka ba information mais procédure na biso ndezalaka ya malembe pezalaka na kacha mulili tala musalaka boye bazo le kambangu na ba carburant na biso alors ezalaka kaka balobi tozo enquêtaka na se na lobi mais yango nazo tuna siko ba membre ya gouvernement depuis bakanga ka ministre moko tangu mzee Laurent Désiré Kabila azalaka bakanga ka lisuste donc eloko na koloba eza yango pona talisi bango que sous d'autres cieux dénonciation la plupart ya ba procès o ezali en justice eza dénonciation ya ba journaliste ba média ne mutu bako dénoncer bango ba se saisir na bango balobi alobi que entre les États-Unis pour ngana pesi exemple moko ngana pesa ki ya États-Unis balobi te faut ko yeba que États-Unis bazana mode de fonctionnement na bango ya justice na bango a peto zana mode na biso. Alors dernière question na ngotuna ndeko na biso Christian Vuanga, lelo d'abord en étant journaliste, est-ce que liberté à presse est commis menacée? Bon, liberté à presse est commis menacée, même pas maintenant. Depuis longtemps, liberté à presse est toujours menacée parce que liberté à presse est raté, ce qui liberté d'expression est raté. Presse est tirée à liberté, on a liberté de l'expression, on a manqué la démocratie. Si on a mis tout sous le père de la démocratie, il a dit, il a fait aux aboués. Et bon, coup sur coup, et Rosala, n'engenini. Bon, baby, si nous sommes dans la démocratie, bon, coup sur coup, tosuka, wapi. Et ça vraiment mawa. Peter Tiani, ou a une entreprise, ou a un père de famille, a une adresse au Yébani. Mais bon, il y a un rebelle, bon, il y a un malfrat, un criminel, même à taba ADF dans nous la Est, n'habite sur la bongo bongo. Barozoye procédure et yebanité juge naturel il y a journaliste et ça nini to yebanité bola mukala tongo journaliste ça na aner bola mukaza na demia bola mukaza na makala bola mukaza na parquet nani nde fois sambisa journaliste mais tant to lo balikambo Chibala o Peter Tiani c'est parmi ba journaliste o wana ko otala Chibala na prison et yemo na Chibala za na liberté conditionnelle non mi tout neza muninga prisonnier ndazo kanga deux fois ndazo kangisa prisonnier to ndengeni ngana sali 6 mois nazo signaka kaka muninga prisonnier ndazo kangisa prisonnier to yebite makambo ekomi flou montant bongo 100 000 400 000 dollars wapi bilanga café o Chibala salara pour la biso so mbongo wana wapi ateka nini ateka ciment pour na yebike ba Dangote ba Nigeria bango de mutwaza ba mbongo wana pour bateka ba ciment bateka ba café na ba sukali ye ateka ka nini pour bomba mbongo ebele na ndaku na ye question mais tozo kamwa journaliste moko na Japon akeko découvrir que gouverneur a ibi 20 000 dollars journaliste wana azaki décoré par le président de la République président ebisa que plus jamais otika la okufa na pasi pour grâce na yo tokangi moyibi 20 000 dollars mais oyo mwana ibi soki soi-disant 400 000 dollars mais biso to bite que ça solo toi lokuta tozala kite mais boki o vérifier PGR à l'enquête a qui ne vérifier atala journaliste as interpellateur soki Stanley akomaka teke bino kuna na Congo ba okata batu maboko na Congo batu bazokufa makile ezotanga soki akomaka te ne Léopold de atikalaka au monde sabiso pasi mais a commis Peter Tiani a interpellé mais même pas ça il a relayé une information
mais lelo place information eutaki na scoop RDC tozomona te toyebi te on dirait que tozoloba te kezaki information alors nous on se dit peut-être que liste wana obayebisa biso ke biso nyonso o akogumbamela créateur te biso nyonso na liste wana barocha biso na prison. Alors moi je me dis peut-être que ça s'est réalisé moko. Alors Tokomi Nasuka, dernier on a besoin de bas. Aujourd'hui vous le journaliste engagé vous êtes menacé. Comment est-ce que vous préparez que ça prenne dans Makambo sur cet assaut en fait? Tous a déjà préparé moralement. Yango to koma soki olali jour mobimba ba menacé yote okolota malamu te. Okolota bazokata yo kingo. Il faut que ba menacé pour que olala bien. Nous sommes préparés, c'est notre pays. Tokotika la jamais. Kokende kokima mboka oyo. Tokotika la ao. Bangonde bakokende bakotika biso. Quel que soit tout. Mais chacun répondra un jour. Parce que l'histoire du Congo est en train de s'écrire. L'histoire du Congo est en train de s'écrire. Ezali na phrase onde to sukisi édition na biso ya lelo. Merci. Na bande konyo sobolandi biso na Vision Plus TV. Tokutani prochainement pour une édition. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir. Baninga penza baninga. Kaka yo chibala. Onyo kwami na bokonja Mobutu. Onyo kwami na bokonja Kabila. Nako kende kotala chibala na boloko. Limbisanga na episode kamboko. Soko na komi wana. Alongoli luneti na ye atalisinga bitala liso ndekola ngai mokanda ya monganga yango yo bote batindanga mikili ya poto bakende kosaisa ngai kende koloba ngo na poto liso kokutana kende koloba ngo netando eke ngai ndekono liso ko ya kobeta mikolo nyonso toko bundana baninga bapalisango bakonyokola na boloko toko yokele mawa akati singambo azui misolo ekokite akomokangisa biso mawa sikoyo chaque fois les journalistes sont à l'arrêté marche ça la maca on va faire la étendue échange à côté mais non ekobongwa na mama yali etumba esika tokomi tozalaka wate topusani tolaka na bongo makasi koleka nako benga baleki bilenge batelemani bonsomi bapanisango ekoya letumba bokonza kanyaka bokonza encore epesaka bato bonsomi te boso bapesi no bonsomi bofungwela bango miso bokotuna bango miso la bula matali botia mabenga bobimisa yango bakopesa bino bonsomi te botelema bino moko bilenge pote lobi bokonzo ya kona ya kanyaka esi tamboli awa pona likambo ya ndeko na biso bakangi ye na likambo ezanga tina pikete sikatango tokomi awa ndenge esalamaka babibo bali boyike ko bokota bino basote ndeto poni bato na kati na biso bakeli kuna batinda biso ozali na Eliezer Tambwe tozali na ndeko na biso Nico maengele oyo ya MLC aye awa kwa Musambeli MLP aye awa kwa Musambeli na biso avocat ndeko Paul Diakese oyo akoma mingi na ngamba bandeko na IDPS na ndeko pêche au trésor na ndeko mosusu na bosanya na Bosco oyo ali mosali na nzela moko na ndeko bakapitele isala makabongo basengi ke topona batindami toponi batindami akoti na kati po basolola na mokonzi ya makabitali bazusa jusqu'à présent Mike Mokeba eto koyeba te likambo nini ekoleka na kati ya dossier ya Peter te likambo Peter Tiani mama ya likambo Peter Chibala akoma kobomba misolo na ndako abombi misolo na ndako misolo ya bula matari kama na kama koto na koto ebongo lokasa moko komo nango scoop RDC bakomite mwana Chibala Bertrand ayibi misolo na ndako $400,000 sika tata epesi ekanda akakoluka banganga aluki banganga babengaka bango sumana bangunza aye na mama kopo na ndako mama kopo akaso eloko eyibami so abambi kopo na nzoto bato kopo so ekangami yo babite yo ntango mama kopo akoti na ndako ya Chibala abamba mwana Bertrand kopo ekangi mwana lisolo wana yango wana lokasa wana scoop RDC ekomi ya Peter Tiani ntango amoni yango ayebi te ndeko na biso scoop RDC abamakambo te ye mpe abimisi yango epa na ye
Chibala, quand tu as droit de réponse, ça le bâtiment il y a comme un pomba. Il y a un peu de choses qui sont Chibala, tu as passi. Bakangi yo, le sika ya pepo. Bamemi yo na boloko, butu. Na boya kotalaka yo na boloko. Olongolo lunette yo kolela. Obi nanga tande ba konyoko la lisu na ngai. Ndeko na ngai kende koloba na etando eke. Te lisu na ngai kobeba ta mokanda ya monganga yango na kende kozwa kisi na poto. Mokolo nyonso na koleka na etando eke na koloba pona yo. Bandeko ba koloba pana pona yo. Ba pandisa. Olamuki tongo moko olobi okoy moto kabila OK. Okoy mokonzi. Na bokonzi akanyaka. Misolo okui. Ekoki yote. Siko biso batuto sungaka yo. Tango okolela. Pasi na nzoto. Biso ndoko mokabisa biso. Kolo alikolo. Kolo alikolo atala. Merci. Babundeli eza bato basala ka ba Serge Kabulu ba Mike ba Peter lelo ya comme premier ministre liso ebongia comme mona bato okanisa le lelo liso wana ke su poto te bongia comme mona ndenga okamisa ba et puis lelo ngai okamisa ai ba papa basaka na primature mbongo ya bana bango ya rentrée scolaire kilo basuite ba papa na biso bana on a 17 mois payé que note la condition bato ba faire ba entreprise que note la ministère kimbuta awa ba ministre professeur ba député professeur ba futa marake 7 à 8 mois yango mais na ndako individu mo na ko estimer ba 5 millions pour nga so perdre na 500 000 na riba 500 000 té donc so mona na yibi 400 000 $ na kata ndako ya Chibala c'est le moment za 600 millions c'est le moment za 500 millions mais comment au lieu ba na regretter non en ba pandisa ngomi balé na ba juge na ba pandisa ngo pour la nini au lieu bino bon soutenir Peter Tsaninde de Gonabino puis bon relayer information sur ma casse box sanctuaire yango mais na tambo na rosa kulu dans le mic na tambo li lobby na tena ba journaux pour na kunya mwaza ba betango kara on Peter azanda tout soldat mo bakanyi bazuzi na biso mukoni ba défier pareil judiciaire ba panzi yango ba komo bomana ki bomoto na bino Bakanga qui peut être une procédure d'urgence sans convocation, sans ni d'urgence. Mandat d'amener. Ça dit donc pour qu'on a procédure d'urgence. C'est que je me appelle d'urgence. Mais donc on a lobby banda 8h jusqu'à 17h45. L'urgence c'est ça qui va. Voilà Peter Asialali. Voilà déjà Lali, bah on est à 21h à Lali, lobby passe à 8h jusqu'à 18h. Mais le document bah procédure d'urgence. Pour le monde. Batouana baboma pareil judiciaire kabila la patrouille. Oui pour la nuit. Sorry je sais ça qui bien mais tu vas la place à Tchad. Parce que yende moyibi na mwana na ye.